Bote na baninyo se atokomi wapi ezalaka esengo koya vers bino parce que bino de bakonzi na banza keno ba meilleur vœu bonne année na baninyo se epenge Fofana pourquoi pas na batonyo se amité mamabe o bakansa iketokota 2025 mais na banza ke 2024 que soki ezalaki ya courage ya détermination 2025 eza année oyo boko sepela poto kobimisa énergie nyonso. Émission la Liboso, na Dr KB, à travers un monde, le devoir, il y a reconnaissance, ils ont obligé Naï, Naza docteur, Naza Moko, Naza suivi, tant que dans un magazine, il faut aussi qu'on ait bateau, peut bazara qui n'a biso. C'est ça aussi devoir, Nanga, Nalta, Rabatoka, pour la couleur, pour l'intérêt. J'ai aussi des voix à koyeba kozonga kozongisa mutu amo samoni to Manik Samoni Didier Kikou ba comprendre que t'es oaza mutu na biso pendaka. C'est ça aussi droit d'aînesse oblige. S'il y a pour dire oui, on dit oui, s'il y a pour dire non, on dit non. Docteur Kabe a face nanga ya solo tolokuta Manik Sekembolo. Est-ce que ça docteur Kabe o baeba to photocopie to lipasa na base keno a partir ya maloba ko copier zoto mutu mais maloba ko copier ngote ori o copier mutu na maloba mais ko ça 1 heure ditate. Mais si c'est vrai docteur Kabe o boyeba na Suisse na Angleterre na États-Unis na Brésil ngai na suka kana koloba moto ayebi nzete moto ayebi ko sala chimie ndeye docteur Kabe mbote Mbote Epenge Fofana, Mbote Tokomi Wapi, Mbote député national Ndeko Désert, Zamba Pambo de Yon, Ndeko Nangai Mobada. Meilleur vœu. Merci pareillement. Bonne année. Merci vraiment. Mais ça, na Itaga, Nicolas Béton, tu te retrouves aujourd'hui dans le plateau, au Moni Plateau Ned. Félicitations, il y a des boss, il y a encore un. Yami Bale, Ezaboy. Na pesi, magazine Tokomi Wapi, et puis, Zamba Pambo Bino. Tolomo na magazine. Na lobi boy. Tokomi na Tokomi Wapi TV. Na lobi bongo pona nini po bato ba comprendre c'est que magazine za sobongo te. Et loko nyonso tambola kana Nzambe bako changer yango kombo nango. C'est ça. Et c'est là que magazine et la télévision. Tokomi Wapi. On met ça la caméra maboko diema que c'est azo filmer, trésor zozo azo filmer. Na lobaka toujours que non zozo azamo contre travail mingi. Tokaboy na nzoto na esprit to za corps et âme. Merci. Sans hôtel boulem suzo kansa. Nazo kanisa zoro. Nazo kanisa zoro. Ozoko tsangaye mai na mieso. Mwana we ya mubade. On est ensemble avec Epenge Fofana. Epenge ozoko tsangaye mai na mieso pona zoro. Zoro eseke wazali wana yebake bombele grand maître eseke na ye tokozana. Esika wana ezaya mutu na mutu tango na ye to ye âge to yebi yango te mais tango ekokeza na société ya âge même ata oza bebe ya 2 ans kokenda to pesi Nzambe mukolo mokede mbota Epenge Fofana ko tourner ya grand maître na yebisaka bino kwe en tant que œuvre en esprit en tant que maison Gilbert ne tombera jamais. Docteur Kabe alobaka pona santé. Dans l'indien tokota nande konanga les airs député national to yamba nene des années mwana mobali woyo. Kende ni boyo sonde kweleze kozonga simate. Tango kozonga sima yebaka nazana libaya sima na yo na ko ifode na poussa yo. Oza de seka wana. Na monde ya politique grand maître at na zonga nanga na sayanzete. Est-ce que botika ngai nde place na zakaka. Na yebite mwana we ya mubade yango de na denga kayo linete lokolo ya domumba na yebite baloba na yo zabone pona ko tombo na ubia ko timo de la passe ya gametre baloba za zabone. Merci na balandi nyonso atokomi wapi ezaka esengo soko yambi mutu tikele pendata mais bino mo boko juger oui so tali docteur Kabe nde mona benga e guinéen na benga e malien na benga e burkinabé sénégalais bino mo boyebi attaque africain azalaka fier ya kolata bazin parce que zelamba o esala mara toujours na maboko ya africain docteur Kabe aza chercheur
moko o ndenge to mona ka bendien bazala singa rouge na maboko na bango soko ke na Chine bazala ka toujours ko évoquer babikeko na bango bazala bouddhiste mo atana mai na bango batia bakasa awa eza plateau ya politicien te eza plateau to sala marketing qui a produit moko songolo ebimité. Je suis fier de défendre mon pays. Dr Kabe aza moko oyo aebi bokono pe aebi kokota zamba kozwa nzete kotokisa yango pokopesa moto mai kobikisa moto. Mais na sepanelo mo alobaka za clair ebembe bokena ngo na morgue bokena ngo na libulu. Mais moto azobela oyo ke boyebi koloba o azobela boya ko expliquer peso ko ye koyoka yesonité. Dr Kabe année 2024 le kindengeni 2025. Merci. Il y a les bossons na ebisio boy. Attaquer balo bazo benga temple du roi Salomon. Cela veut dire quoi mon frère? Eza mesika makanisi ya bato esoki ya nzambe bandi. Bato baza désespéré. Au moins en tant que généraliste professionnel, en tant que professeur en médecine naturelle, toujours dénoncer message fort pour la mobilisation mon frère. Naebisaka boye. Omoni jour moko nazonga la kabino et puis nasikaka makasi. Il loba moko mwana mobali oyo ndeko désert atuna grand maître na 2017. Est-ce que docteur Kabe omoni lokuta to yebi bato ebele mais lokuta nde kokonda yo c'est ça? C'est vrai. Ndeko na ngai nazo biso boye. Si c'est ça la technologie chaque jour ils évolué. Au coup de téléphone, le code moto ya moto et mais le bakaka. Muso c'est ça le code baché ya mon internet. Aux autres bakaka téléphone, ça technologie mon frère. Mais science kaka bongo depuis que docteur Bazade. Na ebisaka yo boye na kokende bongo tisuka mon frère. Tango yambi grand maître yamba kaye. Tango mona kanga des années nazo mona na te recherche zakaka. Na ebisaka yo boye botara témoignage wana. Sida, c'est maladie à sida est à zéro. C'est vrai? Oh, mais nga nazo besa vérité. Nazo besa vérité mon frère. Parce qu'il y a eu des radio 2025 au indépendant télévision ESA radio T. J'ai confiance à Manix Sekembolo Nzambe au abattu en 2024, on est toujours ensemble en 2025. Si c'est vrai à ce que Dr Kabe Azoloba, Manix Sekembolo. Alors 2025 qui a Koloba mingi ça passe. Pour moi le rappel la compétition, à le seul moto à la compétition dans stade de Martyr dans ma famille. Oh, c'est ça. Il y a quand même moto une patte de l'éléphant, il y a une patte de lion. Merci. Tout ça on a tout traité bateau. Puis à le seul au un mois belle la qui non bateau ba 10, il y a diabète, bateau ba 10, il y a petite, bateau ba 10, il y a arrêt, na traité bango. Peut ba traiter bateau gratuit. Bah, il peut remercier Bissou. Merci. Mais total la peine qui concerne témoignage. Sida, est là qui positif. Mais est-ce que bateau va témoigner? Total la image. Moi pas docteur malade de PhD mmenga. On a ela kina ba résultat nyonso, nande na bado peser 40 kg lelo na comme na 65. Na landi traitement na bien. Si na sali na contrôle maladie zati. Bato bazotia tembe oyo ba passer pe bazokosa ko bika mais il faut y pas munganga donc nzambe asala munganga asala ba docteur n'importe quel Jésus-Christ pe ba docteur bazalaka biso na molimo tindio na musuni pour que le voit traitement. Alors comme l'église comme belé to vivre dans ignorance mais il faut qu'on l'adapte au bit non na que le peut pas docteur alandela ngape na musuni molimo bigalo musuni wala de tika na makila. Il y a une solution nango qui c'est yé au meli pe au sali pe test oye na sali ba test ba place belé kabinda hôpital général pour ils ont fait na sali ba test sont 4 places ils ont mis négatif pe changer mais ça makasi na nzoto pour maladie za que c'est coli makasi ba misa ba pour maladie ngo ya kana makambo belé ko pesa tension ko pesa estomac ko pesa cataracte ko pesa do ozala hémorroïde do kozala makambo belé na nzoto ba ba tika kana ignorance na 21e siècle vraiment ba limiter nzambe pour nzambe pesi ba docteur maele ko bikisa c'est tout traditionnel pour ça des révélations nzambe pesi bikisa ba tukata bo sala bo bikisa bato nzambe azosala te tile le docteur a mwana muke a mukolote mais nzambe pesi don wana po bisa mukili mobimba. Merci docteur. Merci. Témoignage yo muto ya maki ezali nde
mais ayaki na tembe na lobi na yo boye bande konanga vous comprendre docteur Kabete yango nde natunaka na ngai ke na mboka oyo mibali bazate c'est ça mais siko basi bazate beaucoup sur docteur Kabete lokola mwana mwasi wana azaye moko te alobi boye trop c'est trop sida nde papa nde fin te koza maladie makasi eleki sida mon frère toza na hépatite B hépatite C sida kovande mikolo zamba koyende yo na temps eza mais hépatite alobi mikolo mike faut disparaître c'est ça yango nde lebisaki bato boye hépatite tant tobanda kotraite mpona koyeba eza ya solo kende nanu esika solingi kokende négatif mwana mwasi wana mpona sida nalobi ezalaki zéro moko tininga ye grand maître est-ce que oyebi mpenza koza exposé lokuta papa est-ce que oyebi ngande oyebi est-ce que oyebi bakisi tala oeza médecine naturelle omoni mutu moko atunanga kotunanga atunanga mpe nga répondre ye boye soki ole biloko ya mbwa zala na mbango eza malade ye toyebi ke eza ndenge ezalaka wana ndenge selo ndenge apozanga baquestion nde biso tozotraite bato toza na poso mpona kodéfendre santé ya bato c'est ça toza na poso ya kodéfendre santé ya bato eza médecine naturelle mon frère tosali barecherche tozwi yango kaka ndenge mwana mwasi wana manix kimona yebi te ayelakisi bino témoignage akei ezalaki zéro positif ezalaki problème etali ya nini ya C4 ezokita C4 eza nini mpe ayoseki ya kokamwa obengaka bato baza bamaladi ekikaka papa balwadi oyo bato balongoli espoir de maladi ozotraite docteur Kabe 2025 awa ozongi nga mpe naza na esengo docteur Kabe onga na yeba oyo kena mwana mokili ezer afandi docteur Kabe afandi oyo kena bazodongwana mais aujourd'hui Epenge Fofana remplaçant valable dans le bango parce que lui se trouve un député national à Utiba Maluku nengo kutani na yowana moi je suis fier ya koyamba yo na otuno ba question merci lelo bato bazolanda yo omoni tokomi wapi ekomi na bekra ba pointe derrière yo batie logo tokomi wapi lelo na bato ba yebi docteur Kabe bato obikisa bato arrêta ba hémorragie ba retenir nini bazo retenir que docteur Kabe eza œuvre en esprit œuvre en esprit ça veut dire quoi mon frère eza que eloko tosali yango penza na ba concentration docteur Kabe en tant que professeur en médecine naturelle na kiponza baba kotindako mwasi na azolela ponga ndima hotel mais na ndima wa travers le koso tonton oazo na bisa parti ya kiponza nzamba batela esoli babongiselo radio babongiselo bafar babongiselo station na mutuka tonton na kiponza mwasi na azolela mobana asali 2 semaines azotambola ti tokoti na bingai kimona miso o mwana batetela docteur Kabe oye ozimu sapoche na munoko poser tonton na mutolu tonton gangi oyebisi telema toto atelemi abimi mais moto poto bimise na mutuka bato bazokoka te boyebisi oyebini mwasi na ya koza mobali na yo mwasi akimi po abina sali 2 semaines moto atamboli te apartir awa ndenge na ndima ye bonga mpe na ya moto atembe makasi okomona nga boye me pusaka nde okoyeba lelo osepelisa bamabota ozongisa barelation na bafamille mais docteur Kabe olelo bamoni na plateau bamoni mpenza nzambala malgré tout ye na nzete te ponga mpe nzete mpe eza te lelo merci nzambala wana nani en tant que les bâtonniers nasi nafongoli deja nzela nafongoli nzela na ye na yango lelo te nayebisaki yo ke oyo eza mboka na eza moi vite fait merci même on a besoin à kamwe yene tokoyamba mikana boye mwana mbado woyo merci ndekueleza merci député national oyo eza ndako na ngai oza fondateur ya grande maison c'est ça il faut reconnaître merci il faut botia penza monima ya grand maître en tant que des doigts
de Douane dans le Bakayango et les victoire. En tant que combattant, Yamakasi. Vous voyez, des fois, il y a Belanga, Kakamakambu ya santé, et ça na politique. Yo, c'est la bade. Adresse. C'était pas commis le lot, le avec sur mon tapeti, ah, quoi, effacer, yo. Maman, yo, t'as pour la rara, commis le lot. On va le voir, personne song. Et le ban yo boy. Soko le biloko ya mbwa, zala na bango. Eza kolobanine. O le biloko ya batobele, changer adresse. Pour nani? Alors, docteur Ozawa, tu n'as pas de papa, il faut mon gang moi nana. Mon nana. Mais le bac na temps na Zambie. Na yebisa yo ke na za Lusaka. Onde na lo tema zopotia. Na wote ko yebisa yo boye. Lukutande ko kunda yo. Omoni lelo to komi wapi? Eza chaîne bonene, soko yebite. Zo le toni de côté. C'est ça. Omoni ndeko tokutana ndande kweleza to yambani tokoenda sa lubite kana za député national alubi grand maître tokoenda se tokoyi to yambani mikolo ebele otara cop na za kete ndeko na ngai ba yepe ba plainte te papa e plainte ko uta wapi ndeko na ngai yango nde na yebisi batu boye à part témoignage ya sida VIH sida mon frère sida eza malade et bomma pour l'instant, nous avons dit que nous sommes Kabaza est tendu. Nous avons dit sida est zéro. Mais, au moins, il y a un souci. Ça me rend. Au moins, il y a vie. Mais il y a un souci. Manis, filmez le docteur Kabio. Ça me rend. Filmez bien. Batala Enan. Et bon, après, quand ça docteur, oh, bon, ça va le poste. Tu as fait poste. Tu as fait poste. Moi, si nayo. Mais comment ça pose même moi pour ma table tout un docteur Kabi et moi 2 minutes 1 minute tout à la énan n'ai pas besoin d'un billet mon compagnie et mutu aboyesu mutu auti France auti Colosie auti Likasi Brazzaville ça va quand même d'accord là que non au traité parce que docteur Kabi papa qui est derrière toi derrière assurance na ngai za guérison na yebisaka yo boye bitumba wote soki mpembe na bandela bitumba wote soki mpembe naza na posa par sida hépatite na yebite ke omoni mwana mobali wana azalaki mourant concernant pour mettre ya insuffisance rénale rien de bébaki ezalaki il faut que ende oyo bozoloka wana eza awa na Congo tokende Chine wana bozoloka papa omoni na médecine naturelle toza na biloko tout biso to nayebisaka yo jour moko liwa eza problème ya Nzambe soki ekomi na niveau yake tosokisa bibembe eza message ya lokuta moto akoara message wana te message ya lokuta yake tosokisa bibembe nana kosokisa bibembe nani ngai maître nanga Eliezer Tambo si ba moninga ba monike oui Eliezer Tambo so ya mona lekime na nzela ba no sa calamité mona mboki Eliezer alinga koma so ya yo maître to yeba maître o yanga ya formé grand maître docteur Kabe aza Sinan Ngongo bidonk biaka finga hein Sinan Ngongo wana za Sinan Ngongo bidonk biaka finga wana na le grand maître na ngai eza Sinan Ngongo c'est ça et ezali na mwamba kajima parce que so na lobi na lobi boye Sinan Ngongo bidonko biaka finga Sinan wana eza maître na ngai en tant que père de 90 ans azana bomoi tilelo mais tango yo mona tango mona kinga na mikolo ebele na zara kitena zara kwapi na zara kaka na makolo na ye komo nene Sinan Ngongo bidonko biaka finga uswane na mnoko na mnoko na ngai ambuka na ngai sana to otindela yimbo moni Sinan Ngongo aza mutu moko a formé nga depuis 93 depuis te na ebisio aza mutu afongolanga na biboye aformanga naza na biboye naza temple
à part Temple ezani na. eza temple eza kolobake esika moko ya lobikiso. Nebo zabu. Temple. Yango yena Kishasa obangi bayaka te, obangi batekete, eloko eza obangi balongu te te. zenebisa yo. Omoni na vie, il faut yo moko miyeba koza nani. Benga nzambe na kombo na yo. Olobi boye kombo ya mutu mususu te. Neti ngai na benga ka nzambe na kombo na ngai. Benga soko lingo mona ke nzambe azali, benga nzambe na kombo na yo. Ngai na benga ka nzambe na kombo na ngai. Après ça, zenebisa yo. Après nzambe na kombo na ngai na ko benga lisusu oya forme ngai. Est-ce que au moment où je joue mususu na sepela c'est un grand professeur na campus A. Na ko tant comme on a été mais malgré a dénoncer ba message à se retrouver alors que docteur Kabé na tambola mais et que les kelinga ezanine on a bien formé na phytothérapie on a bien formé na phytothérapie na salle phytothérapie ça fait 8 ans. J'ai fier parce que na biolo ba diplôme de mérite. Papa, na lobby na bien formé na phytothérapie, c'est ça. Bien formé, ça fait 8 ans. Na lobby 8 ans d'expérience, na lobby boye. Pas formé na lobby ça fait 8 ans na phytothérapie. Si qu'on est na za boye, et on a na bisa jour moko, liwa eza probi ensemble. Mutazo ko ngana zo ko prendre nzamba azali. Soki mutu akufi parce que Nzamba. C'est ça. Merci. Si koyo na pratique, alobi que ça na lobby boye, na pratique na ko lobake na Congo 01 numéro 1. Pour la pratique. Pratique cela veut dire quoi mon frère? Eza ko lobake makambo ozolo et ozo saleza ya solo. C'est ça. Ngana zo de ce message que au monde na poto. Na poto babenga na Suisse dernièrement. Merci bana Suisse. Merci ndeko Lukao. Na yebike biloko to wa. Merci. 2027 Lukao na Suisse. Na yebike obenga ki grand maître mon frère Zamba Pombola bino. Et bande ko ya Norvège babenga ki grand maître. Na yebike bobenga ka bozanga na posa na ya na yebi ndengo to solaka na yo. Babiki sinele bana ya kokatsa fleuve kokatsa papa na ngai kokatsa lubi rivière lubi esili. Merci. Et là qu'on a joué bis bateau. Naza na posa hein. Ya bateau baza na problème ya barin et baby. Donc tant on a joué le baboui maladie incurable en général sauf la mort. Papa, ils ont médecine naturelle. Médecine naturelle en tant qu'un grand praticien. Pratique, mon frère, la théorie, c'est deux choses différentes. Théorie, cela veut dire quoi, mon frère? Moutazo, le bailo, quoi, azana, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, eko simba? Non. C'est ça. Et puis, ce qu'on t'a dit, bah, témoignage, na lobi boye. Mouto, bah, kange longi, azama selibala. Alobi docteur Kabé soki papa témoin alobi mbongo nini na koko pesa osomba ba témoignage tala ba responsable bato ba responsable l'information on appelle ça une information tout par docteur Kabé hier azali sans frontières hier azali tout terrain azali réserve de la République azali comme un don de Dieu pour la République moko liboso to kotaki awa ayambaki biso malamu to sololaki na ye le même jour côté la consultation et puis à servir biso bakisi alors moi c'est un problème il y a un cancer de gorge banda ko tongisa makasi vraiment la vie bakisi oyo docteur a pesaki en tout cas amélioration et puis changement et puis non quand on va pas bomba motel quand malamu va bomba ngote yango na ko témoigner pesi nzambe merci parce que apesaki biso docteur Kabé za réserve de la République papa na côté que loko moko te na souffraki na maladie na sali soki 5 à 6 mois na lia kate na tambola kate na sumaka wana na panaka wana na zana yolo na fait avenue Fimi numéro 3 na Kapela côté boulangerie na la police donc na sali 3 mois et 8 jours na lia kate na sumakate na tambola kate mais tant on a pas docteur Kabé donc en tout cas ça va
Papa, zela nanu. Ezalaki nanu maladi nini? Oyo za otu. Papa, olibika ovani, vandisa ki tout ça. Ezalaki maladi nini? Papa, ba maladi na nzoto nanga ba maladi ezalaki ebele, barin, hémorroïde, poison, mutu, libumu, ba kiste, ba don nyonso, don ba maladi penda nyonso na libumu, tchakinga penda kao. Ya solo. Nzambe. Yo na ba maladi ebele bo vanda kana ndako. Na vanda kana ndako. Nadia kapeti. O meka pe ko tambola ta ozo solution te ba ko na tamoli na mama yemo. Na tamoli na komi na ngaliema na kena mission. Na kena sega prière eloko moko te na biki. Ya solo. Nzambe bisi ngai na ye kozwa traitement ya bana ngai banyokolinga na maladi ya SS. Bana wana bazalaki konyokolanga makasi 2 semaines, 1 semaine esengeli bachange bango makila. Nazalaki na kimia te konyata ngai na nyati makolo na nga awa epa Dr Kabe namoni ye moyizi ya bana ngai. Namoni penza kete nakutani na Nzambe. Nzambe penza akoti penza na makambo wana po apesa nga kimi. Po kokutana na nga na Dr Kabe tango na futi mbongo na nga te okofuta mbongo ya pamba te. Na zwikisi na keba ba melikisi kaka dans 5 jours na moni changement na nzoto abana. changement na ndenge. Bana bazalaki plat pourcentage ya makila na bango même ata soko otali mwana boyoko mona ke mwana azana makila te. Mais dès que bazuka kisa Dr Kabe soko otali encore bana pembe otali omoni mwana komi nzoto rouge on dirait ba autre chose makila. Awa nayaki nazaki na ba problème ya maladie o itungisaki nga ya barin. Alors nakutana na Dr Kabe qui s'est liboso nazwaki na santaki mieux. Donc depuis qui s'est liboso nazwaki no lelo en tout cas nazongeli ba force nyonso nazalaki na problème na yeli awa na maladie o etali sika eumeli ngai ntango molai 6 ans. Natamboli na bahôpital nyonso na bakisi na meli bazotu banga bainsuline changement ezalaka te ezotungisaka kaka. Ntango namonaki publicité na chaîne oyo Dr Kabe abanda kosalela nde nazwaki numero wana nde nakomi. Sikoyo na minute oyo nazoloba changement ekotisika nyonso esili. Oui, maman, surtout nesika zoloba wana makambo zoloba est-ce que ezali ya solo po batebele toyebaka ke maladi ya sukali esilaka te batikalaka moto azozwa kisi vi na ye libela ntina suka ntango ozozisa biso ke sucre na yo esili mama est-ce que eza makambo ya lokuta to ozodistraire bato to ozolomba mpe makambo ya solo nazoloba makambo ya solo oyo nga namoni na bakisi nazali komela changement ekoti makasi ya liboso po maladi oyo esila ifo kolandela bakisi kaka ndenge docteur ayebisi yo soki ezali 3 fois mela kaka 3 fois kozangisa ata mokolo moko te ozomela kaka kiri ozolandela kiri ntina suka yango na changement ekoti ngai nazalaki na maladi oyo depuis 6 ans na nyokomi nango makasi natango l'hôpital nyonso changement eza te sikoyo naye kozwa nde changement epai ya Dr Kabe na ye awa na temple chez Dr Kabe nga naza militaire nakoki kokopere na baguérisseur te nakoki kokopere na oyo baza komibenga soi-disant bayebi bakisi ya bokoko mpo ya beaucoup des escrocs na province ya Kinshasa. Soki nandimi koloba témoignage naza sila partie ya bana na ngai mwana ngai bazosufri na asthme natambo na bahôpital ebele place aye kobikela nde awa omoni nde natali naobi non nakopesa papa o nini donc il faut na témoigner nayebi ye te nakopere na ye te peuple kinois peuple congolais koza distrait place balakisi no nzela ya malamu bino bomonaka te témoignage wana toza na témoignage nakopesa yango nakonvo me napesa ta mwasi na ngai derrière moi c'est la guérison ndeko na ngai nazo biso vérité bato bazo comprendre te réalité omoni na minute oyo na moyo ya lelo
tozalaki na jeune moko aye docteur Kabe nakenda quelque part totanga biso na biso babisika wana te nake quelque part balobi qu'il faudrait ba opérer nga il faudrait $7,000 na biso nazo seka hernie discale na biso papa est-ce que nazo biso boyi ko bandelelo aux aguerris ngai na kotika ko dénoncer message ya pamba te mon frère ndeko na yo azana hernie discale azana pour mettre la thyroïde. Hein? Thyroïde na goitre eza eloko mibale. Thyroïde eza muke okomone misu ezo bimalibana yo to bengaka cancer du gorge. Eloko moko eko vimba mwa muke boye omoni misu ebimi libanda et puis température peut se bien. Ebele ba kufaka na ba opération. Eza kozanga kozala na nzambe. Et puis, baby, au bengi biso. Cancer, nyonso, eza le côté, mutakukufa parce que mukeleza ya zambi. Ozana ndeko na yo, azana problème. Maladie andeke, esa naibi keza maladie ya maboko ya bato. Eza zéro. Azana posa, ozana problème etali ya drépanocytose ou bien anémie SS. Ozana problème etali ya hépatite B, hépatite C. Vous en le bien, hein? Ndemba maladie ngana zo lokati. Hépatite eleki sida mon frère. Ebi ke poto basi bayebi ebele basi nasila convaincre bango pona nini. Ebele baya. Na hépatite eza 0, mususu baya na VIH 0. Écoute hernie discale ne parlons pas. Faiblesse sexuelle. Na lobi écoute faiblesse sexuelle eza lokola mayazi nanga. Hernie discale maya komela. Colonne vertébrale ba disque eza na ba espace mon frère. L2 et L4, mon frère. Nalobi boye, moutaku faka. Mais ce qui tangue kokete, benga baminganga. Mon pasteur, azana musala na ye, ate ya batu. Makambu ya santé, docteur Kabe, analobi boye. On les a chargé nanga. Et puis, Fofana Epenge, Zamba pambo le bino makasi. Merci. Parce que ce qui vous attendent, nana kokende konoka grand maître. Ndeko les député national, Zamba Pongole ndeko na ngai ya mobale. Mwana mobale oyo azana régie. Manix Kimbono. Nazo raisonner. Ezo zongi sanganye mpose ya 2012. 2013 mwana oyo. Kaka lo sambu pona Manix Kimbono. Vraiment mutuna mutu et sika na linga kabino na mona ordre moko na mona te mutuna soko za na régie panda na régie c'est ça ai na yebisa kabino boye ndenge na bimaka wana na yazala ka fier d'être un Congolais pona nini force nyosto nazo salela bakisi tu nazo ezala matete ezala ba nani poso ya nyama tout eza pona Congo mbede ezala bongo te na koyebena ngona munoko nini yango nde nayebisi bato boye malade yaka esilaka biso toza bapraticien nde misala na biso okotaka kochange nga ata mokolo moko te na kosala bongo ti suka moto oyo mpenza tokokutana mpona koyebisa nga mpenza Kabe obanda kosala mono eza nzambe moto te eza nzambe na se oyo ya mokili eza mbola matadi l'état de garant nde mikanda natambolaka yango soki l'état aza te yo kotambola na mokili oyo. Il faut respecter l'état de la Nzambe oyana se. Lola wana ezatu lobaka lola nana mutu nana komelo na zate. Parce que wana ezama kambo ya lo mais pona mokele. Mikanda na za nango eza Nzambe ya mokele eza l'état. Lokola mbolo matali ya na yebisi yo boy. Na ko continuer na mitumba tisuka. Merci mwana oyo Fofana Epenge. Obuya kotumula ngai pona nini. Na kwanda tana sena nzete boza. Merci. Nazo zeda bino boya na ba maladie incurable, boya komona makambo. Yambara pe téléphone. Téléphone na yambara yango. Merci Manisa Kimbolo na baza keno oiza première émission avec le docteur Kabe. Na baza ke en 2025 eza année oba biso. Oui, qui concerne le Congo profond, na Tamboli, qui concerne le Grand Congo, na Tamboli. Au moins, docteur Kaba attend un carton, il m'a savoir, tiens. Yo, voyager en économie. Mais voyage à Ofané, paye cause de la business class. Bon retour au pays, maman, Andy Martz. Maman Aboui. C'est elle qui a Zamba Bati là, yo. Zamba Bati là, yo, Billy.
lelo ezalaki jour ya docteur Kabe lobe ekozala jour na yo ngai na suki awa mais Manix Kembolo etikali devoir na ye. C'est là aussi c'est moi comme quand je passe à la télé, je dis que non, je dis merci à Manix Kembolo. Je dis merci à Vondine d'Automne. Pourquoi pas Amos Lubaki? Pourquoi pas Diema Kessela? C'est aussi la fierté d'être comme nous. Si on s'est trouvé le lobby dans le centre de réveil, pourquoi pas pasteur Jules Bumba? Manix Kembolo Azanani. Amos Lubaki Azanani. Des autres qui ont Andy Marthe Azanani. Bolukaki docteur Kabe. Na émission, na kosa l'émission. C'est le temps de en tant que grand maître, en tant que 007. Est-ce qu'il y en a aussi? En tant que maison Gilbert. Je passe aux amis qui à l'aise. Pour me ça, qui est Asa me sana bitumbana bandoki. Ok. Kabe yewanat. Ah oui, mon de Senaki yewana. Bossi sango. Kobandeza la. Oza makasi. Na kosi ça ne passe. Manix Kembolo. Etikali yo. Oui na malade. Est-ce que ba traiter yote? Merci. On dit yango bokutana na yete ye wana kabinda zo penza lokola nani mwana mobalo lokola nani epenge wana botindira ngaye aya kupenza komona penza tokopesa penza tonga ngolo zaka ka system antonga soki baboto le ontongo kotongo danani